site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Misi la sexy bato balobaki mingi pona Grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Skame ya komone la sexy Yena ma César Mazi Claire Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Miss Bonjour, bonjour na yo petala. Kupesha nga bonjour na maika. Bongo banga kaluzala kiwana. Azusa papa nate. Papa nate. Ona. Pona te desesperation ya kutoka bena mwini ndatawa kelele. Azana nga yoto kaka mai hero yo. Azana ndaku kuna so repasser bilamba na yo. Mama. Mai baninga batoka kana na tumu weli na kutoka ta mai. Ah, Ben. Papa, bonjour. Bonjour. Ben. Bonjour. Bonjour, papa. Bonne nuit. Ah bon? Ben. Bonne nuit. Ah, salut. Ben. Isu bala. Nanu balite. Oyibi zalaka mwana moko tosi na quartier. Na sepela kana yo vraiment na ndenge ya mabete ya lokuta te. Uza ku comprendre. Po tangu na mona ka yo boye. Naza ku mona nani Gisèle Yema, la Schengen. Femme noire, l'américaine, pour y aller aux États-Unis. Naleki na Aristote Mazali wana France. Bazaba na moko ngana bokoli na kati ya famille. Gisèle Yema ndenge ya bande kukola wana kisasa wa. Na butoso yozalaki nango. Ndenge yozalaka nango boy. Yango na sambila ke pa ya Nzambe mama na bino aza wana mikolo nyonso na lubaka. Be ko décevoir ngate. Ata na kubota na kimukolo boy na kundima ta mwana na ngabala ta yina ki atokomi na mukolo negibite soki na zakulu ba mabema Papa bete kasi muninga respect akoma na poto abala Aristote wana iye kwa abala azala ki respect na bizala malamu sana zani malamu za respect kumona pe ukuta na malamu usomona neti mwana nga wana mususu mwana yana nga olifikanza na kati tazini alubi faya ifo bala faluka mwaso za respect somona soka zana shasa kwa kubala yi eza malamu mini bel tambula kaka ndingo za kutambula ngana sipila kana yo tongo nyonso naza kumona musala oyibi nani mwana ndeko na ngabo yi fioti ngoma na yibite soko yibie yelelo mwasa kamata imadongoma na Sweden kuna po butoso yo madu azalaki na ngwa na kisasa na ndenge pe akenda ndenge moko ndenge na mona kayo na luzitu ndenge moko na Grace Mbisi bana moko butosi na ngwana soko zongi opesa tata na yombote ayaya kozala mobulu te na kisasa na ndimite yo za mobulu na kisasa ana ndimite ke yepa za respect ko na dofioti ngoma na kata Sweden kuna mwana na zaki respect na mona ka mwana ko comparer na yete isoyo ka maya mpepi ni ata misho mabala na kata France mwa mbala na zole la respect ya mado na ye bo ebe masa na biso mwana kana projet ba mama sana mwana sana projet mwana mara kuja
Il y a l'étranger quand tu doubles. Il y a Betty Amical. Merci. Ton film m'a vu, c'est Paris. C'est Paris. Parmi nous ce soir. Merci nos combats. Tous les cas. Oui, salaud. Ouais. Oui, papa, héritier. Ouais. Bon, papa, c'est juste pour vous signaler que Nazoya Kin bientôt. Ah oui, papa, maintenant, à propos de moi, c'est parce que on a poto, bassi, il y a des complications. Je sais un peu au Kinshasa, ça prend le bonheur au bal. Oh, il y a solo.
Ok. Mais non, on a ça qui boye. Mon avis, on a été sur le président Lotis Longi, le Fokken, la 3L magique. Ouais, monter ma mère Rosiane, la Taylor. Mais si. Hein? Mais bon, on va essayer de faire des choses qui sont en train de mais papa n'a bien, on a signé parce que tu as un grand frère René Kokila. Tu as René Kokila à Paris. Mais alors, pas aussi le bakoli moro ko ya kala mini. Oh papa. Mais na kwa ko fêter anniversaire na Kini. Na fêter anniversaire na Kini, on a ça la peine na benga Mika. Cameraman a peine ko filmer. Tracy propre aux hommes. Maman ça n'a pas tout ba mic le caméra aux hommes. Donc ça la bien. Voilà papa. À ce peine. Quand nous sommes là, quand frère Blum. On dit que ça a tempo, soit peut même à Chicago, ça a tempo. Mouringa est là, les scové aspect. La mitala kana binzambe, au botanga we pour la ligne. Mais à botter mon balkito. Avec yo, elle a Chicago. T'as eu un petit. Mais on est les quartiers, maman. Ben, Yaka. Ah, Ben. Au bout ça, nous tous on va dire Yaka n'a nous tout pour ça tout pour. Ben, au bout ça la ngai. Yaka quoi? Vous avez bien respecté quand même. Moi, ça grand frère. Non, Maratou. Oh, Chicago. Ben, obi ngana comprendre OK. Obi que grand frère so benga yo. Yo so bane ki osana téléphone té, osana eloko moko té. C'est comme on ni téléphone. Na zana téléphone. Ah bon? Il faut que vous moi si to bala. En plus moi si bala batika na kin alati liboko moko bakata boye osa moi so yebi ke déjà ba sala la geste ko kali bote fo osa lokola mari misam nenga lataka makam via zol bazana raison boni bu wa jeune to za kin comme ta kin te modèle on ba so mona non mata modèle te ma kuja omoni mari misam Chicago attends qui fiancé ta ko balate na zana alliance te masanga pesa na combien de cas mais makam yo ma ko na tete titika. Yo za moi salibala. Yo za moi salibala. Faut respecter quand même ba normal. Yo kambano na kutu na ligne. Ya mona comprend bien que chasse za muka ko tika moi cité. Ba ko passo la borro yo. Ya solo ko oza na raison nga kalpeti nanga. Je les akata kadena mais faire kanga kena na clé. Pour ben muto ko toucher oza susute. Ya solo pour même ça bon. Yango yo pe na mo mbali kitoko ya na choka kula je pona ko contrôler kan nzela subela oleka. En plus Chicago ba tabwe ba balelo moi sina mboka. Yo so no lobo lo bandena. Bon le biye moko to bibi si yo simbali. Banga na. Iyo kanga na biso. O balanga te. Na pe na kakati. Na sa kata kadena te. Na libre. Pour non na balite. Na ko puta na mbali mso balika. Attention, na nzela na ko leka sute. Ma ko tata. Yemo za moi sa grand frère nanga. Avec grand frère ko atina na bilamba. Grand frère sala pona zala. Abina contrôler oza moi sina e. O atiki na Kishasa. Le na contrôler lo balanga ibo na regretter na yo. Ve Chicago. Obi qui na comprend mais c'est sur dans raison. Oui. Taliba ya soko fanel bien té. Keba c'était ko tobola yo. Au monde sikoyo, oza bêtise. Oui. Yango Kishasa mo ka tika moi c'était vient na bino, vient na yo. Oza ba vient nga. Azali ba massa na ina poto, ba letembele. À tout la moi sina yo. Moi été. Mais au moins soit fait faire ça na raison. On comprend. Parce que ce qui bon ça na kadena na kangata kadena ke na fungola. Na gifler vraiment. Ok. Petit mot, ça témoigne petit à salir une nzela. Petit ok. Manquement va manquer au V. Petit manquement grave. Petit on est là, t'es ok. Mais t'es fils. Clément. Appelez héritier même. Héritier? Alors mon fils à moi. Bonne. Tout ça bien. Ngara maman no tout ça. Ozoya qui ça.
kusala ni kubala mame ize isengo tiya bongo kuna oh ça va yaya merci héritier ça vient bon kuya ya nani loti silo ngelufu akeni oh bayaka kutala ngai na mwasi na ye bayela biso pe bilo bazanga te oh aza kusalela koli balali kuzala mwani papa na jika kitokos yebise merci naza kuzela mama ndaza na posa solo na yo merci moni loko sala okati ulingi tena solo na héritier nakati te oyibini héritier azo kubala ya na sepeli mais kubala héritier aza kubala nga na sepeli moi so héritier kubala il faut que ce monde pour là oui il faut te prendre là oyebi nani tokupona nani labe azalaka mwana moko kitoko aza kitoko na boyi te yebela yango wana aza na mobali te mpo mwasi kitoko na kisasa mpo mona azanga mobali eza mwa pasi bon omoni bele ndenge aza po a chaque fois wa ntango akutaka awa ndenge apesaka biso mbote ndenge asalelaka mosala mpo bapala na ye namonaka aza vraiment mwasi oyo ya libala o comprendre ye aza na poto soki alobaki abala na poto grâce mbisi la taille mannequin Congo elengi oza kocomprendre ye mpe alinga koloba te héritier yo oza ndeko na nga mpena lukelo mwasi awa na poto mais lokola ye grâce mbisi alubi te asolo na gazi mbisi te bon wana nde natuni te mais nayibi ke lokola baza na poto bakokosolo na grâce mbisi kitoko yango wana nga soko namoni mwana wana tokosolola na ye mpo ezala kitoko eza malamu ezala bongo te longola makambo wana yo bosani mbe nabosani te na bizaleli boye na respect namonaka aza na respect mais ezala bongo azala malamu kutu boye te lobi iritiake na mwasi o papa nga boye o boye te ezala bongo te papa po biso mpe tozwa kimia mpo nga mpe nde naza boye ifo nabenga misho mabala wale ifo nayebise iritie awa azoya kobala mwasi oyo biso toponeli ye ifo nabenga ye bon tout ça lokola yi bango bazalaka bacameraman nabenga mike lokamba na Tracy Pro bango nde baya napesa bango deja mbongo ya libala deja avant twano c'est déjà mwana na biso aza koya nzambe ayakubalela biso nzambe alongola biso soni kuzwana nani mika mobali ya pembe akuzwa bango image banda toke kopesa biloko ti tozomata nango azwi image wana kitoko apibli yango te ate kafe sibeli natiaki na moto nayebi te oki petit langue ngakala comprendre au moins des abos 17 mongungu on comprend na Douglas mongungu bango tu esenga il faut que ben là pas okito sombo na France batina déjà là na bango faut que kotongo on comprend il faut que staff le faut d'ailleurs mais na bien mo ba dire ça la comme bien adrine ça la comme bien batambola na mo muta pesa mo conseil ngati o confiance parce que na petit na yo na biso ba conseil na mwenti relation ni soke ko beba soke beba te ya président Lotis Lombi nous fankenga ya maman Rosiane
la Taylor. Naïsoki a bengi lobby. Président Lotis talaka comme toi sunga bana banane. Qui chasse au mobile matin dans poto. À l'équipe à mon akeipe na mayele. Mais yo a bengi la téléphone. Mavana maman Rosiane la Taylor. Moi pesa ngai Chicago. Yo zolo bana kuiti wana nani. Ah bon, on a évité ceux qui présentent notice, ceux qui ont séparation. Non, petit dans Yoka. On comprend. Allez dire le roi de Chicago déjà il s'est nous. Le quoi bon même pas coach déjà. Non bah qui carry dans la petit dans la zone tempo, on mon sur la neige. On comprend. Ah bah qui déjà on sur la bien posé. Ça va bien. Vraiment. Voilà la gars. Chicago oh, mais et je n'ai pas vu Yanga. Na Maroc le bio symbole na on a PC te poignes. Ah, et t'as eu mon petit nous font la petit nous zaraté. Hein, sous un bic na sous numéro na ngai. 089 74 71 186. Oui, tout va bien. Belle zone est bien. Oh, non, ça bien. Vous avez quoi? Non, ça bien. Mais vous avez ah, belle ça. Ah, bon dingo. Pesa na chombo. Pesa na chombo. Pesa na. Non, pesa na chombo. Alors grand frère. Dikin de Dikin. Vieux. Au moins il y a petit na yo on a ça sérieux. On comprend. Vieux, awa ben akoma mo ulu na décret moko okunzima kututi. Petit on toma kuta na ba boîte. Petit ba teni moko azolata ba teni moko ya mukuste na décret moko okunzima kututi. Petit wana même na parler petit na koma ngane lisusu te. On comprend moni lokwa sali mwasi ya mwaso côté la belle. Vieux, ninga na oyebisa yo petit wana ayebisa ko ki azala na chombo te. Azala kana chombo. Petit ça na chombo to ba numéro mususu na ebité. Vieux, au moins là on a ebiso. Et ça, on a habité ça, on comprend. Na bengari de vieux, à l'intérieur le roi de Chicago. Na bengari qui est pas habité mais on a habité ça, on commissaire. Tout le monde a petit dans la longue kala. So what? On tient ve, na lo passer yo pour on dit ma que ça réalité. Mais là on le blanc mais cousin de se féliciter. Oh, on bébé ça bon. Ve, bonjour. Fait na mo la photo ya propre na mo pene ya propre ba na photo mais mon na téléphone na comme kilo. Ve, voix no venir au kilo. Ve, au moni na isa ko lo moko za important ki chassa moko atika moi cité. Au moni abenga ka bula wayo, moi sino se bula wayo. Baka vena na Chicago toloba, c'est que vrai. Moi sino na boîte, to moni bena bloc moi mi cousse. Na so jumo to zaki na camarade no Patrick Mayangi. Na Yolande Bosangwa o à Londres wana. To fana bango na biso ki na boîte moko na bandal, moi sino kutu. Asali biloko moi soni ezaka so a cheka bo e pasukai. Na biso pasukai c'est solo ezani associé non eh moi c'est que ezani akoyo kama kamne to discuter bo yuzo côté là pas de comportement non yosko olingini grand frère kufa on comprend yo monde ça na oza témoin mambeka c'est belle ce soir belle ce soir mais ça problème on yebisa ya na téléphone télé tout c'est là mo kola faut expliquer parce que ate papa Chiklonjili papa Chiklonjili à Paris. Parce que makamuko tu baona tu ba famille bino te expliquer ba on est ngam tabilo wala expliquer papa Chiklonjili et vous se pour venir na ngomele dala ngai vel foyer ba mo poye na belle ici papa ya zunga be nalubi yo meli nini yango be mama eloko nini yango ezosala yo akutelema yo nga nazokama yango be legouille ce sont les petites dégouilles ou doit de les jeunes filles et des mères de famille yo koki kozala mwasi ya famille te uza kolata boye uza kolata boye mobali no aza nano na poto bandeko ni bazali awa lelo oyo soki bandeko ni bamoni na bakutelema oyo komi kolata boye oyebisa bango nini nga nazokamwa papa fiancé eza libala te kosi na nini yango olata bakaza na sanga nini mozwa papa libala nango na bali te réponse ozopesa nga yango wana geste mokie kaka asala fo yango okaba mwana okabakanga nini monokolo yo kaba gifle mbata sikoyo réponse ozopesa nga yango wana be
Kanga nous connaissons les bisous. Yo mutoto yena kama na mbali yana ah. Ngam tu na ponela ka yoye. To yonde mutu la pesa ngaye. Lelo ko kuwa na fiancé yango. Kuluka tendana na kusiba yuna ndoto pana makambo sana. Yo yeme teka mwanza sana de bala. Yo mbali sana pombe yoye na kuya. Ya dame. Mama. Sunga ku. Na hivi yo. Baninga ngo kutwande ba ho. Papa tu ya pardon mais je te dis. Songa oui, ben na biso mata. Sunga kuna. Songa kuna ni monsieur. Ko to sala ngana chiple yusuko. Usunu kuna sangani. Ngana ko bale le bale yusuko. Yusuko sala ngai. Mbesinya, musenje na. Yana. Nyama bakabu banya. Yo. Christian, oui, lui nous ça en fait on love. Christian. Dis Capuyo. Christian c'est une belle fille que tu ne peux pas imaginer. Oui, Christian déjà au travail gaga, figure na forme na ye, nous sentir na gano. Et puis bataille na mona ko Mélanie Matuvova. En France moi je suis assez respecté à Ketina Luanda dans comme dans la France mais Ketina Luanda et après kucha mesure parfumerie ouais Mélanie Matuvova donc je tiens ma tongi au savana tena Luanda na parlant Mélanie Matuvova oh Mélanie Matuvova c'est belle au moins on va le dire avant la raison au moins les garçons hérité au Moken de petit Belgique quoi ça dit ça hérité go abengate c'est un calme vous avez le bien na Jacques Santé na place de Jacques Santé na ville donc tu as mis ça tu veux que isoler nga na ben mat bobo isoler nga et tu peux non le famille soutenu tambe na kasi no babi téléphone là yo to bengi non combien de fois on est nécessaire maman allô bébé. Oh. Yo bengi mtu maman bandi osilika esa nini yango? Nango ayebisi yo. Nani yango ayebisi yo? Ah, ngati na zabwe kuna nyitoni na zabwe na lati liputa mulaiti na makolo na lati tricot gorgeon mulunge na lati yango na kimamelo aliyolo bana n'importe quoi. Eza mignon. Ah. O papa o tina pelo te. Téléphone na ya voisine na zone sim na te na kati yango bengene. Yo tina nyango. E boni boy, ko boni yango pe boy. Chicago na bino azela ngana. Pardon l'exemple. Ben lui c'est Soba poto na tinde lote ana poto mwata za kishasa ata telefone ana poto bande kona ba mona ba elinga nalati liputa nalati gorgeon mais hier de avec na robe mkusi petit kinyo siga na mipende menena milango yo lati liputa ah mwana sala liputa beli wa makamne ngada na Christian kinya ngada msika tu mais oh ça va on déjà mais les gens ont profité de me sauver tout ça qui n'a vu la maille Arafat Ndumbas na Liège ba gorge et loko moko pas la quartier mini ba bandaki koloba on dirait et je n'ai ngai yo zanga malobati oh yo fungwama ah allez kata ouais moi ça va bêtise à fungwama na nini et puis na tuni ba ngwango pe ba ko expliquer après que a fondement na ba relation ninga comme na ba relation et ba Janifa na ba Paris ba Jiklo Njili ba bina ko fondement marque wana e mo pe fo ba ko no ba oki tika elonga kala na biso longwa lokwa to mo tambola no place sino ke na yo na kebwe na yo na so longwa to so lo mo te ga mo sinanga a mo sa vie na onte ba ko ba petit mususu te ça oui kota no ba petit mususu le roi tout tambola na ba ba so contrôler ba langage na ba bien sûr petit na ngai mais pas contrôler ba langage na yo bonjour nasa ni pona na ko ban meto so ça va fan
sasa asa na ndako ana chambre nande kuna mwasi problème eza biso mibale ozonga mpo arasa okoyeba kopenganga tanke eleki na yo osololi na nga nyumba moko ebenga fuma na poto Chicago esali nini le problème na yo vraiment Chicago mpona kaka koya awa ekolo nazoya te oyebi bien papa biso azalaki maladi ifo nazalaka na ndako nazokipe na ye papa leki kolata biloko ya mikuse elobi te koza ndumba kozala mpe na boite eza synonyme koza mokutu i papa leki vraiment papa ongenga kokosenga vraiment kosenga tantinata yo moko vraiment belle kata ali aza na problème no te problème oyo eza awa entre ngai na yo belle lelo oyebi ani bapesa oyo bakaze ya masanga awa to basemekino nga ngasi kokota na yo okoya kozongisela nga bakaze oyo ya masanga oyo loba kopesa masanga kokanga lopongo la sinoni na libala te lelo ndimiki ya sinoni ya libala te ondimi sikoyo keza libala ngai nde na biso koshika ona kokomiso ntina suka nayebi so non non ocomprendre nayebi so oza lisusu mwasi na biso te nayebi so telema nayebi so bima da belle nayebi so telema asilika te lelo ndimi ya mpo bapara na oziba lepo basemeki na yo belle yo moto néglige awa yo yaka lisusu awa belle so telema abima lelo ya yebi awa eza mpo basemeki na ye aza mwasi akokotela mpo aza mwasi nga naza mobali en tant que naza na posa ya ndeko na nga yango bamisien bayemba kishasa eza mboka kotika basi te okende ozala makasi ke natiki mwasi na nga bino bato ozonamisa babor ye ndenge aza bosula mwati akuma tofongama na barelation Là, on est reproche aujourd'hui avec une fille. Donc, répétez, moi, il faut m'aimer les mains. Parce que personne n'aime de m'aimer là. Il y a solo aux Alanaïs. Mais on s'est fait parce que un garçon, un courageux. Mais pourquoi on a pas de bonaki? Nous sommes pas à 10. Non, on va à la 100. Mais eux sont terribles, chérie. Et puis, le risque, la Congolais. Avec si maintenant tu as ma photo dans la vibe allez mais oui je te dis c'est vrai hein la grâce mais l'idée mara poto babi ata mona ngo déjà kana mona ngo ka akalile ngo na ngi bana poto bakuya bana ko ngati ndapelo na za akuya no na ebi ka vena na rongi amoni wabex mafungu na wabex mafungu ya bongo déjà na mbele bango bana kata ya bela bela ya sa déjà na mbele na bela na mutu nyosho na mbele no so azangi mumia ta ko na lugere mumele na lugere mo métis et puis les petits ont intéressant et ça amène à awa na king awa hein aza journaliste moi qui le kambala avec abi singa le bi héritier quand on a Kinshasa il faut que tu aies des papiers na pas le risque la Congolais on comprend Valérie le risque la Congolais Valérie Webike na yeka ko benga bipo na bima nenga na yate ya jour ata to na boîte webike li campagne na haza azana na elugo te c'est mais li campagne na ngai je sais na yo non bayala wana ngo batuli panta
On est fiançailles, il y a du balade. Si. On comprend. Aux a droit et au ça la fille na yo. Va vous bloquer au bout. Comment ce qui tôt pour ça on qui tôt pour ça la fille na yo. Moi na yebi ser mon boy. On pique ser na asala na Belgique. Efficace. Abala apo esa ma di leki na ngande ko na moi conseil na pesa yo ko linga te mo bala ya afia. Non, attends, bon Emily ka tunda bala te. Te mi ya bala mais mo be na linga neve ba boîte. Ya la chance na ya adam sika na mo na sika ya ba boîte. Oui, on a bien maona. Dosé. Wali kama neke mobali ya fiancé son mobali ya zo kumisa wana. Yena ko manika plage. Ba mpo ko leka fo kuja na nayi. Dadi mania kapa bala mo sina za anaki. Akontrola mo sina wate. Ko mela mai na posa. Ko ba mela mai na posa. Seno na yo go te. So ko te sena shuana. La bête na muke machwa. Nina papa ni kabana. Ayo. Biso to sa ah. Diga po yo zo bate, biso to sa ah. Mama copine. C'est pas la bonne. Papa yo koma ma copine tokenda bate soka miketo ninga mwa Des semaines. Obenga biso papa na kuya Kishasa. Pwana bala. Lelo yo ye Kishasa so sali des semaines. Biso tu yebite o na mwana mukala luba na 2 jours na kati. Quel comportement papa? Na mwana mukala ba si 2 jours. Pwana ni. Vite on a commis na benga président Lotis Longi. Ba tu ko zwanga na moi sina Rosien la Taylor et puis mais oui, Lotis Longi ayibi yo ya. Mais oui, ayebati a kozwanga. Maman yoka. Osama be papa po yé, il a qu'est-ce net yé pas na bisoté. Oui, que Kishasa ça na makambu ibele. Yé kuna kuleba yo pour profiter. Utikele ilamba, ukabele mbongo. Mais biso tout ça na posa bo moyi na yo. Uzoyoka. Maman, on na lobi bo yeriti. Siko yo ti oyi na Kishasa. Oh, garçon joli. On a petit nangai, tout en ayant une flat sur place de boulot. Tout ça nangai papa. Donc on attend que non. Tout ça nangai. Pas de nous sur le bayak. Tout ça nangai papa. Pas de nous sur le bayak. On a sur la charge.
Yo lesaka bango. Nabatela kaka secret mai na bango na maboko na ngai. Po poisson ezate mais yo moto bango yebi ndenge kini ezali. Nga lokola piti na timba lokola bikini nezali na jira bango. Nga kaka mai ne na maboko jina maboko na ngai. Nazobanga poisson kota. Tuboite. Siko yo mtu jera makambo na bango nyonso. Iloko nini muko mususu batango aputu bakamata yo dikapi yango ba mema yo kende poto. Maman, c'est dérangé de prendre Dicaprio parce que non ça voyage Angèle et Loris la Congolais. Azoyakin. Excusez papa. Nalbi papa ya bazali na kuku luba. Bukati bisukura na bazali nazo sala mo eloko kuna bazo selanga ko. Kolezalité? Koleza. Na lubi boy papa. Mwana yo wana ya mwasa azali. Azawani. Yem tazo ngasa lango eloko. Mwana na yo mwasa azali? Azali wana yem tazo lingala mbelanga mo eloko ngo basi. Bon, salabu. Ngana za kuchila bino kuna. Yibishe papa o yesima. Yesika lutuka kamai. Naza na posa ni. Aya. Ngana za kutira mana otire bino. Omoni oy mwana na ngai. Fishi ni kyo mwana. Boni. Yango ko ipoto ko yuka bo kupete. Tuka. Lukolo za papa inalingi pene informe yo. Oyo aza mwana. Mais posa na ngeza kindeki na mona ka mwana yo. Oyo pele na. Maman le kena Gisèle yemba la chimbe. Alors, Gisèle yemba la chengadi moi ya mwendu ni États-Unis. Aye. Kasi tuzana watawa ayaki. Héritier. Ayibisa kyote kuna. Moni. Aye kasi pona makambo libala te. Yeyo maman. Alors la sœur. C'est bon, on fait ceci. Là, je te rappelle après alors. Ouais, dès que je finis la causerie avec papa, là, je t'appelle alors. Non, oui, na Loris la Congolais. Oui, na expliqué qui m'a emmené ça. Bon, na tête tendai. C'est bon alors. Ok, na obengo alors. Na bando kusolola mwana na yo trop. Kaka ndinga flatterie nzoka mwana na poto pe abala kiti. Abala na yiti. Nde lukola yawa ayende po aba. Na yibite yo tata zawana ubele mwana ya na présenter yi. Merci tata. Na sipeli ndio muzana nikanisa madame. Nabinga. Benga. Grâce Miss l'idée a réservé que pas coller bien. Grâce Miss atindelinga. Atindelinga ça. Nous ne sommes pas. Maman. Mwana ye. Ben. Uza kubangani. Mwana nga pupa ye. Iteza la lebu. Jo yaka bizuzu musima nini? Akushanje. Kwa uzoma batute. Uningusanga nini? Yo kusanga Sonia. Lokola mwana mboka buipona nini? Yo kusanga Sonia. Lokola mwana mboka buipona nini? Ibalo kusaka na hoya poto. Ya kutelemawa. Beli. Beli. Papa. Uzo kubangani. Yaka kufana. Kasi mubali ngala lubaki soki mwana nga balite. Awaya kubala yote ya kufana. Ya kutamuta wote poto ye. Nazo kama likambo nini ngona yo? Asa mwana mwasi mo madame respect. Papa, leo moni yeko aza pondezi. Biso pamina biso kuta bien. Ndenga zabo akuku kubote libana na ndenga isengeli. Ye pondezi. Ben, solo la kana yo wati. Sali kamba bana te sali kamde tu sebeli na mwana. Yozo kana siffler ne biso. Papa, c'est bon, je sais très bien que non, je passerai les soirs. OK? Pourquoi? Je dois passer les soirs. Oh, Lubana Mizani. C'est casse non mon frère. Mizani. On se cache à la personne qui vient chez toi, papa. Maman. Héritier. Non, Héritier. Maintenant, tu sais les Héritier. Il vit ça sur les Mizani.
Moi, c'est allé à la boussole. Oui, vanité. Oui, ndenge. Je sais pas, il avait ça, on a la tête. La macan, papa. Tu peux pas la faire, ton n'y a pas de goût qui est des cas, on se cache. Il y a un adage qui dit que non, Kinshasa, les amours comme c'était. Et aujourd'hui, j'ai compris que non, na message dans le PC na leçon. Et puis na genre à moi ça bouillé. So pe ngapi na tiki lelo, na zoni poto, on sait là quand même le quoi ça. Likambo mozali. Oh, ya jeune fidèle. Asali yo nini moi la malamu na kati ya quartier. Ubangele yete, ya jeune fidèle. Ah, ubangele yete, ya jeune fidèle. Ndio njomonya. Papa, moni Maman. Moni papa. Tant on m'a proposé moi on a pas la moi si. Faut la famille ni au même maman moi. On dirait 2 semaines sur ma zone à Kinshasa. J'ai vécu avec la fille en question. Ah, je vous dis ce qui est vrai. Oui, papa, ça c'est les coques. C'est une fille de coq. Papa. C'est une fille de coq. Naïbi Sibino, ce qui est vrai, dans la fille en question, comme on a eu. Non, héritier, papa, c'est comme on est masse. Maman, écoute, au tient notre embêté. Dans la tablette, on a beau autant mon la flat. Maman, on a maman, moni, papa, nous avons c'est un coq. C'est un coq. C'est un coq. Coq. Ma fille et Kinshasa, ils sont là seulement pour nous rebelles, ça va voir. Toki Singati. Parce que la place ni n'était au sein de papa. Papa, c'est un coq. C'est un coq. Monde entier. La personne qui mbote belé, oh dala la reine na bino, oh jouer en maman, am to jouer maman héritier. En tout cas la personne qui mbote bo soutenir biso. Bota la ram sala ko to sana. Na bo sanité la personne mission mabala wale na kata France na personne ba mbote belé, na personne Olf Kanza na États-Unis na personne ba mbote. Ya bino ya mbote. Ba numéro na ngai 089 40 12 909 089 40 12 909. Bye. Ouais, bana poto. Ilunga kalamoye bon mon apena bien mon est-ce qu'on a bon tout bien bon tonto mais bon consommer na pièce oyo ba surprise miso ya ali mais ba tutu balinga biso tuna so ba jeune to sangani ndenge zelaka to aposa makoki na bino pe sa biso bien soutien na bino sa biso bien bato bala poser longa kala bo balinga longa kala vena na Clover de London na poto kuna Clover de London na Londres kuna pisio mbote et puis amoli chako na pisio mbote on a camarade pena pire pena ngaja jangadios et puis vena aller pembele bana poto bana monde entier bolandi film na biso en tout cas tozana ka pona ko sepesa bino pe pona ko pesa éducation na auto tout ça là ya mabe bozo ate ya malamu be bozo bon tout ça besoin de soutenir biso ça marakuja si vous avez besoin de luka 089 72 61 342 je répète 089 72 61 342 dadi manaka na kati ya Belgique talaka mutu na yo na osepela fort na ba fort motinde talaka mobile zwa moti Bonjour, bonsoir. Donc, nga Christiane Bada basi ala ba obayi bayi quoi. Bambote na mingi bambote na ngai mingi et pas il y a Lisette Shakira. Moi c'est à taille quoi, la France. Maman na bébé autoto jasika. Mbote na ngai lisusu et pas il y a Jacques Toshona. Babio
na seki pour ça seki yeni kai na pesi su ba mbote bele pa Martin na pesi su na France na pesi mbote na ngai et pas ya Belgique de Bundes na comment dirais-je 0044 na Londres plutôt na Londres na pesi mbote na ngai Fifi Casse na Belgique grâce Miss les leaders babi au coiffé nyonso na Paris ayo on a un téléphone au fan na nyonso 089 74 71 186 donc tout nous sommes en poste à Raissa bien à te souhaiter la personne qui na bien vient na Omar Dongo la France ici que vous allez ingénieur Bob na Maroc petit nali Sali na comme on a ben mas masiala beaucoup découvrir na pièce oyo et là je salue grande sœur na ma propre Nelly Demomo autrement dit Crystal Love na Lovayo et famille Mongongu na lela bino tellement Douglas Mongongu 17 Mongongu na bosani pété Bosco Tambwe hein pona sola na yo et c'est interprété je te kiffe Bosco Boble ya Almas ya Boble et bonsoir na Léon Nick Mafolo na lingi bino tellement grâce bis leader taka moi sur le kolanga ma copine na lela nabite bana poto bana partout kweza groupe na bino obola na mikolo na kata Congo elengi ya grâce mbisi la sexy sinon moni bana nyonso boti ko défiler awa basangisi na bango nyonso bango héritier ekema ba artiste o bazana bolingo ya ba master na bango bayeba na de partout po bisone toza boye ba producteur ba uta na bomba poto MC bachaka biso be kate donc na initiative ya Mike Lokamba l'archevêque habite héritier sangsaka bana mai bosala rabilo yango to sana ebike bana poto bana partout o bolanda biso na bike bote Rolanda déjà système a débat bord botali yango ebele sali biso bien plus de 2000 et quelques filles en tout cas to sepeli ya mingi bo continuer kotala katala po te sala bien na ebike nde boza wana posela ka ba pesa bambote po ba sepela yango wana tous ensemble avec vous. Donc, bana poto tu ne bon mona a to na kata galerie la page banini vraiment na bandal c'est Paris ne bon mona kaka na prince Kasavu boana et puis que son no sala mariage na yo uza awa uza vraiment mona poto to za kuna ndekona mobala esika olati ça vraiment bien ngo dans so benyi biso to pesa numéro contact ya place bon toutefois na opesa mote na bato nyonso sala kino to sala musalo bien ba obana kini a autrefois, autrement dit, président Lotis Ilongi, Loufouakenda, président Lotis Ilongi, Loufouakenda, et mère Rosiane, Balobi, Yana Tchagaboué, beauté plus l'argent à Sanisson, Fiston Mbata, l'imbattable, beauté plus l'argent à Sanis, Fiston Mbata, Moninga, elle est fiche étant gouverneur, Balobi, bon, Kouka, GKS Kabemba. Freddy Kouka, Nabiki Rolanda Boko Sepela. Soto Katisi, de Betty côté Europe. On a bon grâce Mbizi la sexy leader. Alejamo le roi de Chicago. Balobi Maman Loris c'est la Congolia. Loris c'est la Congolia. Mike Lokambabi héritier. Sala mère Loris la Congolia au Sepela. Babi Tendai. Mutambongwa solo babe loko tozomona na bandala wa eza makasa tete ndai oza mobali tete ndai oza mobali o azala bo pikili ki vraiment pikili les grands pétroliers allez jango le oh site nini oh site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbizi la sexy Bato balobaki mingi pona grâce Studio NC Bato bafingaki mingi pona grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Yena ma César Mati Clé Mama ya kotale la sexy
chéri ya kotale badugu ya kotale Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille